to avanda na zama bebele na mi osala lika moke ba yibi nani omoni béton omoni fati béton ola lika moni so fati béton non. Alors au lieu que président a tout le temps humilié ba ba finga balo ba mabe pona mokonza mboka to éloigner biloko wana biso awa kutu tozala ba soda na biso ba basi ya biso ba soda ba la bétranger mais na mboka mususu mwana moto ça dit il y a une partie de sécurisation de l'eau autour ça la mais ya chani wana ezala ependa ezao visé penda groupe bato ba Moïse ya loi chani penda donc alinga c'est sa chef de l'état est-elle qui a 1000 et quelques églises na kati na biso nyonso wana moto ana 1000 églises na bino nyonso to na kati na bino nyonso moto ana 1000 églises azati ah ba za moi 1000 églises yo mona 1000 là 1000 personnes t'es 1000 églises. Il faut raisonner dans le cœur. On ne peut pas raisonner public. Donc, baroya aussi na président bis mbonga biste baroya ko bino connaissina. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Congo France Télévision. Et ça toujours Gloria Kenge. On a lié des sous pour une caméra à Congo France qui t'a toujours partout. Qu'on a la actualité nion ce zo les galamboka. Qu'on a les moko na moko les galamboka la biso. Les ango wana moko alelo na zanga mokoti na zanga pasteur Denis Lesi et sika na yaka ko zwa lisusu lipambo linanga so na za pene na ye na pambo maka toujours et surtout bientôt la zo préparer campagne na ye akobandana na terrain municipal à Masina akokende lisusu awa wana Kitambo akoya pe kozonga lisusu na stade de martyrs ya on a yambi mokwale. Bonjour pasteur. La CPL Koyambo, c'est la bénédiction pour la pasteur, tout le monde a préparé campagne. Bientôt, là, tu vas quitter la Massina. Donc, il y a des soucis. Donc, si on peut expliquer, il y a tant de qui n'a vu ce qui est ça, la mandénie, les cas, bon, dans le lobby qui est de l'essentiel. Dans la salle, comme on a monté, mais on a tant de gens à bénir. Nous avons le vin à la tournée, et à un moment, le 28 décembre, nous avons confirmé au travail de 12h à 20h et après aussi ça on a 2 mois après 2-3 mois na ina berozo 2-3 mois na kili sous na Tata Raphaël après à partir de Tata Raphaël les schools tout le monde a déjà idée le 28 décembre na martyr donc année 2022 année action pour nous. On a zombie en décembre pour tous ceux qui sont venus à la stade. Non, dès que vous avez Denis Lesi sila na yaza sur le côté, à ce que vous voyez votre maladie, vous avez le monter, vous va s'attendre que bénédiction kozala, le but que vous avez, comme c'est kozala. Oui, comme kozala, parce que Moussa n'a pas matambo na matambo. Na ye na ba internet partout ezaka pour na rejoindre batunyo sur pour baya na stade, baya ko Nzambe. Nazo sala musala oyo na bino ezali uzobate na yebi eloko ni nazo sala parce que batu faut balia tel que tu es sauf que na ba jour ezoya nazo kota siko mozindo sur 3 quarts d'émission na on travaille plus sur la spiritualité na ko dimde fréquence nani ça dit que même ta oye émission au pienga mwanda mwa spiritualité toke na bato toquer la spiritualité, toquer la maternité. Donc, à partir du mois prochain, vous allez la bombe. Ok, merci beaucoup, pasteur. Le lot pour être la moki, tout le dossier à RAM. Dossier à RAM, où les Congolais n'y sont pas la tongo pour que vous avez 4 000 unités, 500 unités, 2000 unités, 100 unités, vous avez 1000 $1 sont combien va quatre là en copain de l'eau en montagne. Tout le monde a un ministre, le violon, RAM, dossier wana et d'akapé gratuité à Kelasi. Nous avons organisé le gouvernement ou na président la biso Tshisekedi a longi gratuité vraiment. Nous avons dit que quand on a biso a crédit et zonga kalisusu na et contribuer à un dossier ou à gratuité. Par là au kokolo banini en tant que misala nzambe ou à kota kapé a yeba kamambo etalimbo kabiso. Voyez, la moine les lobes a organisé ce soir le bail bon côté. Mais dans la logique,
nalanda qui était mais si l'année ainsi c'est pas bon parce qu'on est dans la SMT na ndenge ya kobenda sumbongo na baimboka mpona kokende kozwa mbongo wana kotia na gratuité parce que ezali na programme nango ya gratuité wana banque mondiale baeuropéen batiaki maboko si nane ainsi que eza mpona nani bo eza mabe te mpona mboka mais c'est pas honnête si vraiment alobaki bongo ezala bien te bon moi personnellement eloko wana efo bakata yango mpo peuple asouffre déjà mingi kokata ye na baunité souffre déjà beaucoup ou baannule yango ou nayebi te moi je veux l'annulation de cette histoire là po ezala propre baannule yango baboma yango po eza na ntango mosala moko te biso bayibaka biso batelefone bandakala tombunaka donc biloko yango nga kutu batelefone eyibamaki na moni nanga mpe repere donc eza na ntina moko te motu moko akende koréclame téléphone na arabe motu na bakende non moi je crois que babomaka eloko wana peuple avandaka tranquille towana bastress déjà ebele topetaka lisusu na baunité lisusu olandeli unité otie mwa unité bopete lisusu bilobaloba po congolais alobaka so bayibi unité aolobaka moto akofingama wana ezalaka bakonzi banyokolanga nani beton pamba batika beton avanda nano aza makambo ebele nano ya kosala likambo moke bayibi nani omoni beton omoni fati beton oyo likambo nyonso fati beton non alors au lieu que président azala tout le temps humilié bato bafingaka baloba mabe mpona mokonzi ya mboka toéloigne biloko wana ekosala bien liki moi je crois que l'assemblée a frappé fort sur la porte mais bahonoré président ministre ministre réagir quand même te humiliation te c'est un débat intellectuel ezala na niveau ya intellectuel ezala na niveau ya mafinga te ezala na milieu ya belgique te ezala na milieu ya humiliation te bakomotanga na nkombo ya papa na ye c'est pas bien c'est un ministre c'est une excellence donc il faut moi respect ezala donc bien qu'eza droit ya badéputé de faire les enquêtes de faire ce qu'ils sont en train de faire mais peu d'égard c'est un ministre. Ok, tomoni lisusu mwana mboka loi ya Tchani loi na ekwei donc tozalaki na espoir mingi congolais nde elobela toujours tozalaki congolais de père et de mère moto akodirige biso esusu aza te moto ya mboka koya kaka te moto mosusu akouta mosika ya konza na mboka na biso akoya lisusu te mais tomoni loi wana esimbi te par là ekokoloba nini loi wana eza vraiment na sens te na moment oyo ekofrape bamoïse ekofrape bameti nyonso ekofrape bademi dakar nyonso ya mboka mboka ekomi métissé monde eza métissé joseph azali premier ministre d'Égypte abongisaki Égypte Shadrach Meshach bazali bagouverneur na Babylone asalaki mosala kitoko Esther akomaki reine na Suisse azalaki moyuda mais nani Mardochée akokoma premier ministre. Donc moi je crois que Obama est président, est africain, est kenyan, mais est américain mais d'origine kenyenne, a fait un droit au vivre dans Kenya. Il est président du pays le plus puissant du monde. Bon, moi je crois que dans la Nabiso, Babotami na Bapoto, ba famille musulmane Poto, ba na président Tshisekedi, azaba belge, je pense que ba poli na Belgique. Bon, ce que moi na so amaele, ayebi na ye kezali ko pa mukanda nde bakenda wana me bazali les îles. Lelo bakomi banani soki aza na eloko akoporte na mboka na ye akoaporte te bon mopaya mpe akoya mpe aza na alingi mboka oyo akoki koaporte seko eza mpe bien ke mwana mboka mpe adirige mboka me badirige apeti bana mboka papa Kasavu atikaki quand même 2 milliards sur 21 milliards de francs congolais na ere wana ezali peut-être 23 milliards de dollars na kese ya l'état mais à part ye baoyo badirige mboka mosusu wana mose aza congolais de père de mare tolandani ye moko oyo aza de père et de mère bitumba ezaka est ce que kodirige père et de mère nde eza capacité odirige mboka na mais eza na mwa bagarantie loi wana mpe eza mabe te une part il y a aussi les vérités qui sont là motivation ya législateur ya ye ndenge ezali wana ezali ke susi kaka nde eza na bacameroun militaire akobala ya mwasi akobala étranger mpona divulgation ya information namoni yango mpe mwana Tchad wana mwana nani wana mpe azwi décision wana c'est-à-dire que biso awa kutu tozalaka basoda na biso basi ya biso basoda obala baétranger
mais na mboka mususu mwana moto c'est-à-dire il y a une partie de sécurisation de l'autre la main ya chani wana ezala ependa eza officier penda groupe ya bato ba Moïse ya loi chani penda donc alinga sepelisa chef de l'état bon chef de l'état pe a muta mwana limité mwana fence mutu pe efongwama banda kala tala te eloko ekobebisanga kopo basi ndenge ezala na sikoyo ba Moïse ba master na ye baza bato na ye ata Moïse a opposé candidature ba obetana mais Moïse y a yebi que mais au moins baza bato na héros a besoin de division de l'union sacrée pour Moïse soka bimi l'union sacrée a au même peu bato mususu moni majorité pengwi lisusu eke côté mususu moni ako kene pa sangani na PPD ba sangani na ba Lamuka na Maradona ba ko sangana pe donc de compliquer cette situation. Autant mieux aller Canada et à la majorité à comprendre que le kata moi soni na suka bona tout tika masa ça après bitumbeya na 2028 na ba mère livre ba tutubaya na ba biso nyonso donc ba tutubaya na ebitende osala na apôtre pe aza candidat ya 2020 donc dès na we bisoke et à Benabiga 2020. En fait, pour même un président Félix Tshisekedi qui a le cas à sa deuxième mandat pour s'exprimer. Moi, biloko etikala qui avant de sa place en majorité à Yemoko à Salamoussalo Yazana Monamoto. C'est la chance qu'on lui attend qu'on lui donne et puis moi personnellement bon ça va. Et puis au moins on a soulagé de nos consciences net à Moïse à mon appel à Nambogane pour aider un passeport congolais. Moto a un passeport congolais. Boya ko pays lokwana. Je suis vraiment ravi. Ceux qui Assemblée nationale et PCI rejeté le Kona, bien. Et puis il y a des balles à il faut pas rejeter à mon pot. Les gens ont encore su belé, va demander à $500 à qui fait ça. On doit faciliter les jeunes, faciliter $500. 500. Et dans tout le monde, un salaire à combien pour la maçon? Chômeur à 500 euros. Que bon, des facilités. Mondele abalaka na dote te. Mondele za na botuka libende na bino bokeka na kata mbeli. Ateli oka bagisi libala nyosha mo. Biso ne ba africain na ba africain na ba arabe to lingi mbongo trop pona mabala. So ezaki loi gratuite d'accord. Dote comme gratuit wana ba para ba bota suite. Mais loi ne le qui fort, le qui cher. Pona nga ezaka cher tilelo et puis la main de la fiancée n'a pas mon apologé et tel lieu n'a ni n'a pas. Les gars mutinanga mais c'est vrai la loi. Tout ce qu'on va c'est qu'on va na pasteur la biso de l'église. Pasteur au lobby tout ce qui a déranger président de la République. Mais tu comment on a makambo eyaki des hommes de Kotaki pas madame Gisèle Pela. Ba bongi si maison na bato azo appeler madame makelele sala makaka aluka droit na ena bana. Aluka a comprendre. Bana président Nzaleyate lupango asu. Lupango eza déjà bon moi président ba sommer lupango te. Badami babasi kitoko wana na mondi wana na ba. Donc bana biso nyonso ba wela mabala kawana. Donc voilà bateau ça va succès dans ce qui combien d'années wana. Donc ndenge za wana na conseil ki bango ba famille présidentielle na ba ex na ba maman bana nyonso bo batela président. Et le revenu c'est comme magaté kaka na réseaux sociaux Bala souli na mona na kati ate kufi na physique mais téléphone est ya olia mwa pondu abana no baliba mona tazo ya gawana na pondu ana ne malisali nga ta mwa liboke ya munganza ya sali mwa liboke munganza bimiake ezala nga bongo libaya mwana ezala nga la makambo gande mwana. Donc moi je crois que elle a crié peut-être elle a crié le cri entendement pour na ban mokile okaye mbali tayo okaye donc mais yeba ngo que maman Denise azawana aliko déranger que maman Denise trop te après mutuna mai na makila mais ayebi que oyo mwana UNESCO central boko la biso boko la mamonyo super ba basi balinga bana bango to boko la mamonyo mona nga ye mo kwa za la kwa ebi que moi lokku
maison civile chérie en bon président les gars na Belgique les gars na Belgique tant moi les gars na Belgique quand on est aux États-Unis les gars na Belgique zo moni pela makele les cibles c'est-à-dire que azui moi et bossono azui moi nie o teste bongisi na alors la ligne a Félix ya mwana comme yokola Mobutu azaki soko sai makele la nommé au ministre ya fleuve ovani no wana do utala ba konga sika ya fleuve na moi salaire mais ozata la fonction te Mobutu Mobutu à partir de Kamanyola na c'est le remaniement donc Mobutu a nommé Batu mon aboati lui aussi fonction mon bona erreur na ba cour de compte batala ba Mobutu Mobutu a nommé Batu fonction exacte on a un titre mais au lieu à salaire mais l'autre Félix parti à comprendre ce que Batu il faut doser ba pour Mobutu on a quel pas récupérer à l'action ba carton bien na toko yo moko changer langage donc ça va bon parce que avec na makele le beko yagala na moi logo amour bien jale lu pour coloquer to bandi ko binela parti beto la vestéo nous maîtriser mon peuple les gars makasi mais maison civile sécurité à chef de l'état entourage biloko nyonso monaki ezala soute pour battre la président pour au ça a été opposant parce que le discours Maradona zana zo la bia oje na erreur boue pas attacher du bon côté ce que Maradona on dena bien enfin to pese mo Maradona atia bimi balé moko ya orge na bi normal et puis a gagné coupe c'est-à-dire que ndenga zana zana na quoi alors la derrière ya gouvernement oyo pour ce cas en 2023 il y a lobby bina orge ya mona te pas batube ba oyoka yo ba yoki ba pesa opposition ba pointer ba pesa ba audition que président pesa opposition ba pointer ba pesa ba discours donc maman bana mwana zaka wana désormais makele ezala te makamba ya maminene ça manase suis ngobelela kene kobelela ba mère na 10e rue to kene na maison civile ko ta osai makelele kuna na kati ba oyoka te makelele ya TV franchement il y a les réseaux sociaux il faut éviter ça après bon on est même pela entre bangomi balé na zoveli bombo mutu moko akopiaki moninga a publier c'est pas bon ba secret d'état lo musubaloba takala mokonzi ba mona c'est un pouvoir sacré et c'est quand mokonzi alelaka bayeba te so otali Joseph na Bible tanga mona yeba ndeko na côté na toilette alela na miso ba tout à côté na toilette aleli a essuyer à soki présence en mutu ana ba sentiment asimba pe bana ye azolela pe azokoya pe na se azobaluka mwana pa mateli na mutu yo kanisa sala mutu chavanda pe na se papa banyati ebu bana basai neti kati batie pe 2 3 azobaluka na mabele esi image on a sur la exception la télé moi te qui c'est pas donc il y a des choses et c'est comme mokonzi azolela azolia c'est comme mokonzi avandaka bayeba parce qu'il y a un mystère pour présence a toujours sain pour présence a toujours fort pour présence à la grand la maison civile la ceinture la chef la ex na ba relation amutu aya ba camarade pe ndenga na boina masara musupe tout monde en a pe to vandi to beti sura mboka to depe ko ba to sepeli somo na pe na batu nanga o ba uda pe mboka o to kola na bango pe ba yaka mo boy to bandi ko rappeler ba musique to sala kala ba nte mo musique ya mokili to banda ko sala pe ayembelinga pe na yo ki to rappeler be poko l'histoire va changer en mode donc mais il faut raisonner dans le cœur on ne peut pas raisonner public donc baroya kosenga président bis mbongo biste baroya koloba biloko wana esila biloko wana esi mobutu te okomona mama bobila dame amotu na ya kala na yaya na leki motu akala bamopasi mama kosi ya bango to wana bazali ka nzinga wana toosipsione bango memeka nzingaezobalukaka na obatama ti ekomona na polele bato bakompagne poste wana ya présidence te
ya ngambo ya rane de pasteur poste la présidence ya de pasteur ya la place tout côté kolela kaka oza mituka bien mais moi okende boîte ya te moi okende sika boeza te moi okende nani sika matanga ba fête ya famille nzela mai mo beta tokolia mo mbisa ngana olia na ngai ngana okende ngai na okelia no mbisa mai no nzela mai abona kende te na mutu ba ola ta bilwa mikusa ba odela de ba basiana miso c'est mesana miso ya congolais c'est mesana na biloko wana mama na biloko TikTok ana fara omona bon to mona biloko ne bana pa mama tia la mwana to mesana na mama tia la mwana na ba nani bilabel ala ta robe potatia abinati likolobo ya iga to mesana mo to tubela tuto na TikTok wa yesu na kenda TikTok mingi benate mena kota ka mo na condition na moni danger na bimi yesu so na moni mo lo ga bien na koti na ngaba tutu zo sa mama bien okuta la ka boina ka tu ana okuta la libakwa mabe na bimi na mbangu masenginya ya ozanga ye masenginya donc ah baba ti go mboka te donc toza privé de to abo pasteur au monaka pasteur veste tokie na nzoto besika okende ati yango komo lata maminiere komo lata sizo maître Gims pona kota na ba pasteur muniere auto sa papa tsegeli te muniere bana bo azima neti ya noir na butu akoti na miso ake komela na boîte bana kini pe ba fonga ah revera moi ke toilette ali donc président de ngazana ape mutu ape na posali ape moi mupongo ape na mutu aseka pe ape mutu abaluka pe na mabele et puis etali biso te vie privée na ye tolingi ka bo yaso lo bolingi ka bo ok pasteur tozokoba se kokoba esero na ngeza mingi so na zape yo mais tomoni makambo ezoleka yingi lisusu awa wayona pasteur Léopold Mutombo atindaki koape parole na ye alobi likambo etali mouchoir envers le pasteur Moïse Mbingi parlo kokolimbola biso ndenge nini po balandi ya Congo France bazala vraiment clair bacomprendre oyo elekaki nana problème na apôtre Léopold Mutombo te moi j'ai expliqué question bato bato na yenga que tomoni apôtre atie moi mouchoir elongi ya Moïse Mbingi et puis akena eyali bite ekosalema te salema te de point de vue prophétique parce que soki otie motu opangwisi motoki eza vie okena ngumbi et puis Moïse Mbingi ya mwana moke te Moïse Mbingi ya mokolo azo représenter lelo église Bethel qui a 1000 et quelques églises na kati na biso nyonso wana moto ana 1000 églises na bino nyonso twana na kakenza bino nyonso moto ana 1000 églises azati ah bazangwa 1000 églises yo mona 1000 eza 1000 personnes te 1000 églises 1100 quelques églises donc ngana c'est avec il y a confession religieuse c'est ça différent confession religieuse c'est dire rassemblement ya l'église je gère 7000 églises les églises na ngati les églises il y a ba pasteur ou ba adhérer na vision et baza indépendant maintenant un chef na bango légalement devant l'état nga monazo qui composer ba acte mais les églises mon pasteur l'église na yé le coup de l'Éternel aïe ko travailler na les genoux de Jésus aïe ko travailler mais les attaques na fongo l'église wana na tie pasteur oyo wana ezali apôtre Mbingi asali église a tie pasteur asali a travailler 1100 églises ata moto moko parmi biso wana na bao baolo baba leader wana même apôtre moto mwana za na bango te même celui qui futa na bango te même kakeza na bango te même ngalasi oui azana akoka milite ana batu bile ana béglise bile na akoka mille quelque te ada tambuko ki alona te akoka te mille za wa te donc bana batu bana béglise tout ça na béglise mais yé moko papa Mbingi par rapport à travail à sali mille muta zo gérer 1000 églises au moins te garder sous le lit mona mokia simi munduki o sala na opamisaka ye elongi lere nyonso kozwaka ye lokola bébé abébé te Moïse c'est un grand
faut bateau ça y na minute il représente donc so des milliers donc il faut respect na lingi soute Moïse ko nima soute ba ko ngolé ba biso ko fuka te c'est fini ni ba le bipo fuka nani bipo fuka na fuka me ba pas le pas moto sia en tout cas oui bi délire le cité yena donc si on est dans le zala mon pour muto asani makambo kolega yo gene kufuka msayi ndasala bikam kamisa bangolo bose so mona on a bip so mona ngola bimala mupende ata yezo ngo alobi ke vous ferez ce que je peux faire non ben ngana na oboya te basé belé o ba bimisa ngoneti ya apôtre nani Izebola alinga zo de église pembeni ya nani ya l'église na 8e avant na uti ya bimisa ba sete amela ba sete akufana na mabanga zo mela ezo kende stoma elimwe siko yo kanti bazayemo base belé ba omona Izebola ape akote donc papa maman omoni biso biloko wana te biso tozoloba awa mwana ne wana lobela o mouchoir atiza mouchoir te tolakisi mouchoir oh Denis Safinga a dit pendant 5 ans natika ofinga Léopold Mutombo te je condamne les œuvres où ils ont biblique ceux qui vont se sentir na kati d'accord mais je n'ai jamais insulté ou attaqué le vieux Mutombo non troisièmement nani babiki Denis fois fukama na kofukamela ete ongana leader ngana bango to banda ba période moko et puis ba vieux Mutombo ba uta ba touriste na Tambala bazali batei kuna te bayi ba touriste ah bon après bayi ba komba passer mais ngana za mutu na touriste te ngana na gi mundimi akomi pasteur na ye na bandi ote bango baza ba tata na biso te faut retracer histoire ils sont pas nos pères papa na biso ezali kelani o ayamba Vernon ayamba badi na bala ba tata na biso de ba Vernon na ba kelani na banani na badi na bala bango ba tata na biso te bango ba bandeko to ba collègue to bandi na bango me ba bimi avant biso ba yaya to pesi bango pouvoir ya ba yaya za papa te papa za muto abota yo bango ba bota biso te na pesi defi na bibotange nganga kombo ya mwana moko ya Mutombo ya Soni à part oyo aza na braza wana bunda na ndenge na ye o nani o na ba leader wana bazo prétendre ba leader parce que mutu lokola tino tongomona kaza ba pasteur pili oyo bayeba na oyo autaki bakangaki wana soit des abomé masine ngonga sa to yebi bango base pili o babime pa kutuno baza ba grande église et puis bayeba mais ba o mususu wana libumu mabumu na bango ebota te bana libumu awera te wera nde aza na matrice apete abota bana ese bango baza matrice apete matrice na bango ezobomanga bana ezobota bakoka ezobota bato oyo bisimbi oyo bakolaka te pardon ozo comprendre bisimbi c'est-à-dire bato oyo esprit ekolaka te bato bazo se développer te alors sikoyo ya kobotanga nde awo bana nde papa nani awo banga te ngani na otie loboko ngana otie loboko parce que namoni raison nini ya kotielanga loboko te j'ai beaucoup de respect pour lui il a fait quoi oyo ezopermettre ya tielanga loboko et puis nasiti na bisi moïse akondima so biloko wana te atiele maboko nditiatiaka bacabacaka awa mpe moto Izebola azoyela bino na 8e million wana amela basete na mamabanga mais bakotravaille bango nyonso parce que aoyiba bazoto kote oyo moto mosusu ya kote ye azomela nayebi so mwana mobali wana nalinga émission na ye te akomelelo basete ti nayebi te soki kobima na toilette soki ekendaka wapi ebiso amelisi yo mpe sete obotaka te obota Izebola suka donc nzela bakutana ye tozala ye kuna yanga na oya tout ça donc vie a beaucoup de respect de lui mais il peut pas m'envoyer des gens pour venir m'immiser à la télé ça j'ai refusé dans ça li droit de réponse et si li na yoki baoluka toujours bakende pas toujours basala d'émission na ba chanteur na ye wana babakende oloba bololobani osi bobimi ridiki bolobani elo nini boloba mponga na bino tosala te nga atanga kuna na bino na tv oyo nazoloba na bana orépondre 228 émission
mais namoni bato bazobenga nga bazoloba tika boye na boye esala moïse mpe abengaki nga lelo wayebisanga ke tel abengaki ye azoluka nimero na nga nazali nimero na nga eza ouvert abengi nga abibiye tia na se tia na se soki mpe bango batie na se so bazongisi mouchoir te ngai na otia na se foka mouchoir ezo na boyi papa mbi atikelanga nga mwana ngai atikelanga moïse lokola atikelanga moïse tosa osima moïse nga na ye tolona lokola batieli ye mouchoir babendi ye motoki nga nasepeli na ngai donc nasepeli te ti mouchoir ekozonga nde nga na kosekala so ete mpe na otinda bango moto abaseki donc ocomprendre ke nana manque de respect ngai nazoreplike na makambo bango balobi na ngai so balobi eloko te nga mpe na fani so bango bacontinue nga na réclamaka mouchoir na réclamaka mouchoir to explication ya mouchoir aexplike bato pourquoi apangisaki ake nango so mona amwana bato ape mwana na ye te ya molimo te moïse amemi ngambo mpo afukama ye jour yayaki afukama epa mokuna eveke mokuna ebotali kambo te mokuna tie liboko ekoki moto amekitisi bapesi yo liboko olingi ozwa susu nini spirituellement olingi nini bon de toute façon garde no mouchoir biso mpe tosi tobondi mais okozongisa yango kaka ifo ezonga kaka soit faut leka pasteur oleki apporte téléphone mutombo expliquer biso pourquoi pasteur azwa kinya et puis mouchoir yango mpe bato ne bawangani yango pourquoi bawangani elo ode tike monde yango wana pourquoi bowangani et puis bapasteur oyo ya Kinshasa boloba bavérité te pourquoi makambo bozoloba namoni kaka pasteur moko azoleka félicitation mon frère bolobaka peti bozalaka so delile esipino mwana boke boloba te boloba te tomoni lisusu pasteur likambo eye journal lobi otiki bato monde entier na keskisi nini lisusu pasteur dossier oboni yango eza pete ke mari mosala azobota mwana mobali na miniti bato baza à l'est mwana mobali abota na pasteur mo azala entre eloko triomphal na fiki pasteur yango nani na miniti oyo Israël chimanga kuna na tezi ya mama na comprendre eza nini mobali kitoko mwana yango kitoko boga legari tiko sala bo papa ayaki matanga te po ero na zali na poto mobali kitoko representant légal tokoyeba pasteur yango te na pesi ekobelisi bato mituli aza entre nani moni eloko feu rouge oyo borobongo ezalaka na ti na échangeur sikoyo baeglise eza ebele kobanda wana ti échangeur baeglise etondi papa obelisi bato mituli moto aza spécialiste ya basi oyo akozala wana mpona obotisa misambo ya lisekite timibisambo mwa mobali ela oza bakenza oyebi na age ere wana oyo mirama faki ayeba ndeko misolo ngo eza ya kala ko yaka bo moto akomi nde ya mokolo mo aopense publier un jour okama te moto mwa opubliera foto na awa nabimisi awa esili ata bobombi ye nalobi claire papa na ye aza paster il faut photo wana eza publier po totala elongi bien zolo wana ezwi pasteur ou bien elandi yana na misi wana fo tolandela ye nde papa mwana ye wana toyebe ko ye kasi na explike bino toyeba ye baeglise eleki ebele na liberté te moïse abato déjà azobala kala te moïse mbe tozoprépare libala déjà kala te basere oyo nyonso bazali na espoir bokima église te bato nyonso oyo oyaki ozwaki vision ke pasteur moïse abala yo odécouragé te abala mwasi ya malamu abala te kabali ndenge atika avandaki awa moto akipaki ye te kaka kotonga koloba
akutani na amser ngakudu na yebse azela mwa muke azela po bevanu ezala trop Vaya au présenter, vous nous présentons. Jésus. Vous avez l'adoration, vous avez la Ekoïna. Les âmes de l'éternel. Ekoïna sur la présentation. Il y a un gars, ça, vite fait, prends ton temps. Étape par étape, il faut te dire, comme une étape. Moi, c'est qui toque. T'es dans un conseil, dans un ensemble. Beau salon. T'as qui m'a dit. La bassionnette, la bassionnette. Essentiel pour soutenir Tata Bala. Akobala. Il y a une vision Bala. Il y a une Akobala kaka. Zamba opese mobali tamzu koleka papa. Pour même être. Limda krakani Moïse. Dikambote. Erataka. Même à penalty, ba Messi barata ba penalty. Akufate a regretté mais na conseil na bateau nyonso po to fi bilongi nyonso ko kimakili c'est que boya qui pour na passer alors passer moi na préparer bino officiellement que azobala kalati le wala azobala kalate bu finga ya wa célibataire apone libino moi si mwana wala ah comment on est Loba. La otanga te. Bia boakama. Te me mwasi. Aboakama. Na moni e benda mwasi. Moïse benda na baswa. Yesu. Mwasi. Todo mona na betel ma fia bassin. Aozana ekotote, aozana ekotote. Fa ke lenga libanda. Ah, atiki ma onyoso. Fa za libanda, utalibanda. O epese kili. Ya maika na mai ina ki azwaki libanda ta lelo mwasi akomo pente mu apetete apetete na sous-vêtements na go publier ya sexy na sous-vêtements na télé ya kwa ki bassin azana comment on appelle azana maison en fond la maison na sous-vêtements on est moi constitué mal Pasteur, toujours pour le de veiller non, ça a été. Quand ça sert un bon abassé au bazar à taille minene. Non, il y a à taille minene. Quand il y a un peu de mi batali, il y a Moïse qui a oh, tout le bas. Donc il y a passé. Il y a peu d'oser là, le défilé, c'est pas à peine. Ouais, peine là au Lucao. Il y a solo passé. Ah, c'est là-haut. Au défilé. Tu as besoin que de ça, scandale. Ah, c'est la raille. Dans son bal. On a eu ça par nouvelle. Donc Moïse, je confirme, Moïse va se marier d'ici là. T'as sous 3 mois et belé, t'as sous 2 mois et belé, mais en tout cas, dans peu de temps, il va se marier comme on peut représenter à l'état. Il faut abala pour et comme l'on a libal les longs là et comme côté l'on a n'était mais pour na pour anaï en tant que représentant légal il y a 100 et quelques églises payez-moi comme ça église on a 10 000 donc à un endroit et à cause à maman quand même à équilibrer mon qui va défiler à la soumise c'est très important. Ok va défiler à la saluer maman oui bah routine dans ma maman. Ok, toujours qu'on va se retrouver. Pasteur, les gens ont beaucoup d'États-Unis, Israël, Chine, na boss moko aza wana Kinshasa, ya pesa kaba big. Serge Makila. Ya lobby. Apesa ba big. Serge Makila. Atika. Serge Makila pasteur ye on dit monter. Oh, nada moko aza fi d'ici dans le bas avant dimanche. Serge Makila a fait ça comme un brick, mais à franc congolais. Il y a franc. $1 million. $10 millions de francs congolais. Il y a francs. Il y a solo. Et il y a boss Serge Makila. Serge Makila, il y a un brick. Ok. Nandi Mayo. Balobi Nangai, pasteur de l'Idesi. Je ne sais pas comprendre.
azalaka vraiment maloba alobaka eutaka vraiment na motema aza utilize na bonzambe baprophétie na ye mosu ekendaka na baje akobimisa eloko boye bomonyoka baaventure boseki na bino okutanaki na wera alobisaki ye zinisi na ye ekosimba ekokosimba mpe te tomoni mpe esimbi te donc eloko wana elekeli bato le paster en tout cas vraiment babikamwisi espoir bonzambe wana toconfirme ke eza kaka nde bato bazonzima bato baondima te parce que style na ngai évangile eza différent style na ngai évangile eza différent na bango naza nde mona bango te mais moto ya moto ata ndenge nzambe abengeli ye na mosala ndenge na kosala la prophétie reste la prophétie donc moi je crois que bokobanda omona biloko nyonso na osakola boomona moko ndenge ezokomisama donc na na doute nango te nasepeli quand même na mama journaliste parce que yo olandaka mingi totravaillano mingi ozomona yo mo makambo nde ezokomisama tout ce que j'ai dit ekomisamaka nango mais botalaka te omoni na egeyaka biloko mosu omona sexy ezali koegeye parce que moto akozala na kanda te ata l'émission international faut bato basepela faut bato basepela pe wana message ezoleka donc je crois que naza na confiance nayebisaki numéro 1 eza nzambe 7 ezali perfection condamnation impeccable mais eza na chiffre 1 plus 7 ça fait 8 double près donc double près wana epreuve elekai makasi bosala attention na mais eza extérieur bakopata babiloko mosu ekosala nayebi te soki mwa faiblesse ezalaki ya prière mais si que la paix déjà fait de monter le roi de la forêt doit continuer l'histoire n'est pas la fin du monde, c'est pas le dernier jour, mais je sais que Dieu a continué pour travailler. Bon, merci beaucoup, pasteur. Tout le monde qui vit sous le makambo ya profession, na ningo limbo la kabiso ba chiffre. Wana tout le monde qui na émission moko elekaki na moko ya lobby, expliqua qui fait rigolo la bisa qui nzembo na ye plutôt le 29 le baki chiffre 29 expliqua qu'on se trouve le kota kato ndenge nini. Tout le monde fait garçon moko le nzembo wana a composé on a esimbele de 2019. Les andembo na ye artiste asali plagiat. Dans le bail 29, il a dit que le chiffre est déjà confusion. À cause de la confusion dans 4 disques. Et puis 9 est en domination, vous avez dominé, mais avec des problèmes de confusion. Celui qui est ici à Mopi. Les 2, c'est ça la 11. 11, saut de 1 plus 2, 1 plus 1, tout petit. Chiffre la confusion. C'est-à-dire, ça a succès, mais on a une complication. Il y a un moment où il va mais est-il que un combat, est-il que les acquis n'a qu'à chiffre caché. Mais 29 les domination, au moment où nous avons fait dominer, la niveau s'imposer dans le terrain. Pour la vie, c'est une belle chance. Ata moto na komboza nyango siko ya sia bisi ba mise nyonso kaka ba pesa ba unga banze voilà zane ba parole ba pesa ba nze ndenge pe Marcelo ala ka parole na biso ya pa pasteur donc so lingi ba mate ya mama ya ba papa obendani oyo ba problème na basango je problème na basango to kesenga ye dit to ya ba kimbangisi c'est comme ça donc moi je crois que chiffre wana ils en a confusion. Les 2 plus 9 domination ezali a dominer nzembo wana ekopesa makambo mais sikoyo eza na confusion na kati ya créer bakombe et na kati ya kombana et confirmer lisusu na suka 9 plus 2 ça fait 11 11 1 plus 1 ezongi na 2 donc eza très compliqué mais eza na domination na kati ekodominer et okota pe ekosala ye quand même. Ok pasteur Denis Lesi nakokotuna yo pe valongo eza na bato mingi pasteur moko nga nayebi nandaki koprier na église na ye à l'époque lere asanganaki na bato pe valongo akomaki ndeti président ya bakomaki kobenga esec akomaki ndeti président aperdaki bandimi ebele bandimi nga moko nakomona ngo lokola ndeti église des noirs ndeti nini lokola naza en face na yo moto amayini lokoki koexplike
kaka kolimbola biso to comprendre mo moke mpe balongo wana elakisaka nini po bandimi ya esek wana bakomaki kokimakima ti lelo mpe paster wana perda bandimi wana epuis akomaki na système olatisa bandimi nyonso tout chaque manifestation rouge blanc ti lelo nayebi ke continue mais bandimi baperda mwa kondima mokie ebele mpe balongwa mpe balongo eza baeglise ya molimo baeglise ya molimo baza ebele mosusu basotaka bamoto mpanki ezala kote na biso otie moto olenge na moto soki ozikizi oza na molimo biloko yango eza ebele moyen apporte jugement te parce que eza confession na nga te mais il y a beaucoup d'églises ya milimo eza ebele awa mais il faut ka batikalaka na bozambe na esprit ya bozambe le mélange ezala te parce qu'il y a des bato mosusu basakolaka na esprit de mort bato mosusu basakolaka na baange bato mosusu basakolaka na irime bato mosusu basakolaka na bikundi neti bango basakolaka na baesprit de mort donc il faut faire attention mais basakolaka mpe bien bato wana lokola yo moko bimi wana c'est-à-dire koconstate ke yai na momali oyo ezali bato bazala kaka na momali bozongisa bonzambe soki bomoni ke so bandimaka mobima seke bazongela suplete alozongela nzambe no ndenge abengelaka yo oza kosalela lelo na osenga na baeglise wana ya molimo wana mpona bo mpe ntambo lukoki mpe akoma bona kasi na azalaki mpe ntambo lukoki mwana na ye camarade na nga mwa mpe balongo wana ekimisaki papa azali moto areveille azwi héritage ya famille bayetikele mikuma na boso mélange wana na oyo aye moko wana donc eza bon incompatible mais eloko batikeli aosasu nde mais en tout cas apede mwa bato ebele entre ntango lukoki apôtre de la foi et ntango lukoki mokonzi mpe balongo azalaki obligé mais ye akoinfluence mpe balongo ye normalement il faut influencer mpe balongo akotisa parole komaki so bato bakomolanda mie ya mpe balongo bakomi kolanda makambo ya mpe balongo moyen j'ai protégé beaucoup de respect pour lui mais a imposé réveil a imposé Jésus-Christ na réveil na kati et ça la bien ok parce que comme na biso ochite tokomi na biso okoma bisuka nalingi otuna yo likambo moko ya etali ya biema ya baforme musulman deux fois nde bazipaka balingaka bango wana ezalaka malamu nde ezalaka malamu po tokomi na bisuka confession religieuse na confession moyen apesa ordre na kimbango balata vere non ndenge moto abengami ndenge azosalela vision nzambe apesi nakokojuge elamba ya bamusulman te bango mo bayembaka na bango me nga nalingaka moto azala polele namona kilongi bon bango baza bato mo baoloba te non nde bazobata mwana ntango meka mpona mobali na ye fo mpe opartage mwa bote mosusu ozala moninga mpe basepela bamela te mwa soyi bakomisi nkolo aleki omwa nde yo oza bote okangi te me mwa ere olekalaka mwa bato bazwi mwa mbonge oyo akozindasindi oyo akozindasindi oyo akotelema atelemi ezaka bongo mbonge nakosi bango yo mo mpe olingaka bongo ça c'est du pétage. Du pétage. Ouais. Pétage, maman, mzaza hôtel mazate. Aboyo moi maman pelate a pétage. A pété. La balle le président, bazo kanga ba président, bazo mekela ils sont en danger voilà mon tout les porte-parole. Mon kilipe ningani. C'est du pétage. Donc là on a niveau pétage. Donc ba mizuma pe mo boye bazui donc na bakangi basina ba milongi ko ba moni balula ete pour abengami kapona mukolo na ye en fait philosophie na bango eza bongo ya pe mabete po za religion na bango confession na bango zo senga bongo to ozala ndenge moko te ba musu pe ba peta pe ba bima na bango ba koma na bango lata ba pantalon ba okipete ba révolutionnaire bazanga te donc bazevo ndemo na Branham ministre o bazé pas dioka ba beta penda foulard suki penda o défrisé te donc liputa tina c'est donc robe venda milayon kuna pas vie baruti pe moi lokalinga suki ezongi kuna pe ba okalinga moi suki moi sera ola ta bien donc ezaka pétage mutana niveau ya pétage là kuna
Mamputa tina se koto moi suki. Donc Pierre Caspe 7 bassi. Donc ils Bazaki 10. Pierre Caspe. Bazaki 10. Baza 10. Baza 10 atikala nde 9. Pona ni. Te bakabona. Bakabona kamote. Mais en tout cas les filles à Makassi. Makassi pour ba reine. Reine à Makassi. On a osé 10 break. Ah, il a passé 10. 1, 2, 3, 4, 10. 1, 2, 3, 4, 10. Ah! Bien qu'en tout cas, à Makassi. Félicitations. Félicitations. Tout ça. Bon. C'est un macam. Bon, merci beaucoup. Anniversaire d'Angeza les 6. De les Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, pasteur. Ils ont les 6 octobre. Non, c'est pas un cadeau, un message et ça va bien. Ils ont que pour y sous bénédiction par pasteur na biso le quoi les 1er octobre. Na suit de sous bénédiction na ye. Pasteur to comme na biso en souka le basu que zani tout kota na deuxième qui. Le basu que zali que le 28 tu vas na Massina, na stadium à Massina. Et puis mercredi, vendredi, nous avons une campagne prolongée. Et puis dimanche, à 8h, nous avons un direct de ça, nous avons sur Facebook, page Facebook, nous avons des officiels, des TV officiels, dans YouTube. Donc, tout ça, on est en direct. Et puis, nous avons comprendre la question, nous avons l'émission, voilà un peu. Béni bateau bana ba problème na béni bateau bana malade na béni bateau bana ba tesika bozali zamba ko na na pesi tu na bomba le batable note wini ba timbote na pesi mote na de korangai Jongade le meilleur restaurant moi Mupongo moi Taba moi nani na pesi mote na bango zamba azala na bango et puis na pesi mote na Destino la Costino na l'île France, Patrick Sekedi, Jean-Cy Mayas, la bienvenue, Makanga, Vélis Frema, Jackpot, Biti, na pesi Bangombote, Jessica Blessing, Aziz Makukula, na pesi Bangombote, et puis na pesi Mbote na Jean Skenaya, na Bruxelles, le père Charmante Bofunga, Passé Isaac Bofunga, et na pesi Mbote na Anna Iningo, Gauthier Mascotte, Olivier Belézi, Roger Lessi, Jamaï Lessi, Maman Rose Lessi, Mathilde Lessi, joyeux anniversaire. D'ailleurs, on a encore 70 ans. Donc, on a dimanche, invité pour tout y à l'aise. Grande sœur propre. Nous avons appelé ce sous Nicolas, qui est dans le Bénin, Maître Robert Poumoul, champion du Zuba immortel. Donc, on a appelé sur le mot de Jézola, na Moutalomi, Vino. Ah, Mouta! Vous avez obtenu moi deux ou même 50 motos après au freiner le Tindika na désola et puis batunyo sobana bakoli na nga na poto lingo na France nous qui n'est pas désola botine na ngo botika na otine la nga gratuit on les a mutu na ngai ndeko na ngai vraiment c'est mon frère agence ya solo ya mwana donc na pesi lisusu mote na pesi mote lisusu papier papier ya bon na boyi bafuta asute bafuta asute galoise au quarantine yo mote apôtre Kokoba prophète Konde aliloba tete ndai maboko bank na mama Rachel Futa na pesi ba prise d'air elinga na mutu bosi sanga ba boule ezali moto prata moto le combat bière nanga ke tilwa lwa diezola yamba Floria na Nyongo Fortune Mengi Jojo Isao auto mengi apôtre Bolavi. Et puis, na pesi mbote na ba neve, ba nièce, ba lesi moso, papa, maman. Et puis, na pesi mbote na honorable Nelly Bolenge, amé canadienne, dans l'horizon Massamba, et puis horizon funèbre, ba les benono, moutoana kota lola. En tout cas, bon, que nous avons bloco, et pas ya horizon Massamba, horizon net, ba pressing, biloko tout à sec. Et puis, kunda moutou na valeur. Kende pa na ye kota la mongo na montante kende esika ba papa mbiye balelami bachal lesi esika ba lokondo balelami na ba continuer sa kisasa balela makawana mituka ba fleur ozomona yo mona elenge ya mboka. Merci beaucoup na Blaise Manzambi Jansi Mayasi na pesi mbote na Wembanga pasi bakoki te
Nakati. Faut de Nangate Yezela, c'est les Fumu de Paris, Junior Midi de Paris, Zozo Mayulu, Eugénie Nzengele, au Babengi Motema ya Golf Zola. Chafo Paul, le père meilleur. Disque na monnaie loko asali wana bokene na YouTube na yo. Mais pas Chafo Paul, le père, pour la musique, na Falipupa. Non, ça c'est du canon. Nana Matumuna, Serge Lukoki et Dadou Mondele. Donc, nous amenons Nanga Pambola. Bino, maman, merci. Merci beaucoup. Na Yopé, bon anniversaire. Merci beaucoup. Nazo Zelo kana défilé à Penière. Ah, tinga. Lika. Na batu na otala te. Yo tala te. Te na kokate. Moko ta TikTok otali ko. Ouais, yo te pardon. Yo adazere. Merci na boss Nangai, directeur juridique ya OGDEP, papa Blaise Nadiamanima, motebele bele na mwasi na mama Naomi Kenge, motebele na Naomi na Kati Kenge na kati ya lima, mwasi ya batatu marke, mbote na Patricia Lova, mwasi ya bata Suza Kapaya, mbote na mama Nangai, mama Bota Gloria Kenge, mama Suzanne Mbougi, mbote na tonton Kenge, chouchou Kenge, piston Kenge, mbote na famille Kenge, Majili Kenge, mon habillard de luxe. Merci Bébé. Na Serge Makila, na zoé aux abouik na ngane ya pasteur. Merci beaucoup. En tout cas, ceux qui possèdent. Na Israël Chimanga. Israël Chimanga qui pasteur Rose la côte. Ngapi na ya pas Serge na zo abouik à pasteur. Na Rose là. OK. Na côté là semaine prochaine. OK. Na Rose là. OK. Merci beaucoup. Ciao. Congo France. France.com site ya Congo Masolo ya danger Masolo ya kitoko Congo France.com